tonzoto faut que yeba ko sokola libolo bien faut que nika ko bien et ça la tout mob il y a n'habité tout mob il y a 100 kilos donc faut que beta kamai moi c'est faut que beta kamai pour ta ebi propriété nzoto ebi ko nika libolo ni bien c'est quand les ateka kende na gambe la somba ba sukali somba ba kisima boye tia na senayo pour ezongisa na pesi bino mbote et ça bino passer tu la pété nolbi bo s'abonner massivement na afficher tout TV et ça chaîne biso o ya masegite kala te boyo ko ba nyonso vraiment ce bolandi bo ko ba tolia pété na ndenge avant normal bo ko pena to makambe se belé bo s'abonner massivement na afficher tout TV vraiment base to la pété yo yebi na lela bino tu fort vraiment ya bino yango merci à trop partout dans le monde entier, tout s'abonner chez Nezaka Moko, afficher tout TV, chaîne Malonga, donc nous avons nous Malonga, nous avons la théâtre, nous avons la émission, nous avons bien, tout à la cara afficher tout TV, tout s'abonner, tout balingager de l'eau à chef coutumier tout s'abonner à afficher tout TV, ne makam, ne souka, au raté au zangi tout. Afficher tout TV, tous s'abonner, yaya longwa koto sangi sama comme tous s'abonner na afficher tout TV ndé makam. Bonsoir, na bala nebso tout ya affiché tout TV hein où ils a bon journaliste no galia tamba la patronat na ce qui peut dans la candidature hein vous s'abonner massivement journaliste bino galia tamba la patronat 1000 fois star veut dire na pesi mbote na baye obalinganga na ba obalinganga ti ba gros bisou na dela bino ya trop na pesi mbote na nga mingi na ye moko mwana popia mukolo afi eskoza kuna ba mbote bele bana poto na pesi bino ba mbote na dela bino ya trop journaliste bino la patrona Gala Star na lo ba mingi émission na nga eza juste conseil. Il y a juste conseil. Ba maman na ba papa, ne libino juste conseil. Émission na ngai eza ya moins de 18 ans. Donc ba maman so bomoni mwana bana na bino bana C et 18 abokanga bona ba chambre. Po na obebisa na bana ba tuteza ka juste conseil na obebisa na pete na opesa conseil peut-être bolo ba kia ote de nini yo film bimbo vandi bo sa écran ba totalo na TV o lo ba makamo bete mwana mama labu na ndona ba ku bakanga ye makasi na mona papa abiso na mama abiso ba mbote na ba fani tout o baninganga na pesi mbote na nga mingi na ba équipe technique na mbimba obo donc bambote belé na la bino trop na pesi mbote na nga mingi ya na cameraman na biso cameraman na biso moko dala ka shilo ba gros bisous ya yo ngwana na libino di solo na ngai conseil na ngai ya basi o ya propriété nzoto propriété nzoto moi il faut zana na propre nzoto sala mo ba bien mo boy papa nzoto ezate kake olati osokoli no kotika na douche sopimai osopimai olati ka blambo mité moi il faut ko yeba onika nzoto no pinda bolo no bien et ça la mo ba bien mo boy maman na ngai babi bo s'abonner massivement vous s'abonner massivement na afficher tout TV ndé makampu émission na conseil na no pesa na bike botala na bino botala na bino na ba chaîne ebele ya avande ndé makampu ya gadi atamba ndé makampu ba mama ba papa
juste pour ba maman ba jeune fille ba papa ba jeune garçon eza mingi il faut koyeba kosokola nzoto bien nzoto ngo nini oboyo kaka nzoto boyo kaka galia tamba oloba nzoto faut koyeba kosokola libolo bien faut konika quand bien et ça là moi ba bien mobe non il a bien juste histoire moko boye au mona papa moko boye ana mwasi na zilungi mabe oyebi po aniti alanda mwasi wana yo mona kaka te olande kaka te yo ndeni yo mbali kitoko be maselo mabe olanda ya yebi le pourquoi ayebi c'est que mwasi wana ayebi propriété nzoto ayebi konika libolo ne bien c'est que les ateka kende na gambela somba ba sukali somba ba kisima oboye tia na sena yo po ezongisa te o bakisa na o que somba na po ezongisa peut-être tango tia ngo e fungolo lisusu c'est comme bien nzoto moi c'est que libolo moi c'est ça kamai yaka mai faut beta ka mai na sena bien tango beta mai au sentir que nzoto na oyekanga ma papa tango ya kote ba papa balinga ma bakaka ni sala mo ma bien mettons papa ya kamba ma poa akoti bazei wana baninya na ba mselu wana ya ngwani kimisa ko mona ke papa mo bazilo mbanda mo mbanda na uzo kanye makaso mituna yo mbe na ngana mitu na ndako buya ko mashanza bende azwa na mutu akenda tango kota be serré moi c'est faut koyeba konika nzela disoko na bien nzela disoko mobile mususu azala na esprit oya penake olembo lutina simatina disoko pe akoita peni na peut-être pour le français peni likata na pe kuna na lifuni ayokuta sponia salondeni faut konika bien faut kozwa temps moi c'est faut kozwa temps na nzoto na sa mabele na otombola pe sa mabele nous onika ngo bia ba mapeka na ba matoi na moi mbali musaya pe ndo kwetsa lolema tina katsa ditoi siko tango kwetsa bonga kutenda kushima bia salité ça ndeni ba jeune fille ba mama pi bo peut-être te na bota na 5 ba na mbele na ba papa ba koma ba be butwa ba mo pe azu petit mo boye a mo na penda ko misai a ko miseti na gati yo mama sala ngote ezate ke o soit au boti 5 10 au mitika popita nzoto te fo bis nzoto na biso eza rola eza ro bassin eza rola tout mo boye ya n'habité tout mob il y a 100 kilos donc faut qu'on beta kamai moi c'est faut qu'on beta mai pour talara libolé bimisa bana minene bana ba 3 kilos bana ba 2 kilos bana ba 4 kilos faut qu'on beta tanzamba sala nzoto ebiso mystique nzoto mob élastique nzamba sala on mystique moi c'est faut qu'on beta kam beta mai tango beta mai kotisi pena musabali oyo pena omoni ke oui ekoti obeti maye o ya mibale obeti ya misato ya 4 ti ya 5 momoni pe ya kaka izo donc ekota ti moi faut que beta ba mai trop faut que beta ka mai ndese ka mwasi ba kisi te ba ko sabino te ote na kene boy na tia boy pona kanga mbena mai kaka ya malili wana penda ya o ke ozu pe na pompe okoti na douche ozo beta nzoto mwasi ezonga abongo ba papa pi faut boyeba kusukula ba papa pi ndesinga boye pe mbaliso ebino sukula te ponga za ba système moboye o senti que loi na tout temps na sama peka na tina ni pona yo ka sona ki ko de papa faut koyeba kusukula sama peka no bien nzela no ana ba se wana ba nzela na ba faut koyeba ba mabinzi na bino ana makata na bino faut konika ka bien tala ba système ba ya bino boye bit non boy il faut qu'on nika kango bien juste conseil nga mesana na conseil na ebi ke bozo kana kotala ngotro na chaîne okate ba chaîne ezebele na ebi ke bozo ba conseil o mais ya galia tamba la patrona 1000 fois star nde makambo mama lopango bosukola mingi na lobi ba jeune fille bana basi ba mama e na ba mibali msusu ba ya penda ke
azui pena cave peut-être botu na cave on est bolo azui pelo lemo nae azui pelo lemo nazo kotisa zo fiba zo zilongo penda temps et ça peut quand mo biso pe ba jeune fille to zila temps na dikata ba papa to zo fiba donc c'est tout ce qu'on a bien té et ça m'a bé faut que sokolela papa libolo ana bien sokolela ye basa mabele na bien lifu ni nyoya na sokolela papa bien et ça va bien moi il faut que ça la propre moi il faut que ye ba nini yo sala nini yo ni kanzoto na yo nini yo sa propre tanzoto na yo donc ni kaka libolo na bien ni kaka libolo na bien ni kaka lifu na bien ça kaka propre c'est comme moi c'est ça beta kamai et on mona ke ba papa msu boss vila bino bambanda bino bo kanisa rote boss vila mbanda po ebo sokola libolo bien te bi ko nika nzoto na bien te bi ko nika donc obimisa odeur mabe et on mona moi msu so parfait o mona po ozalata na jour moko ça parfait mona raté mabe moi c'est pe moi pour l'équipe les lolo botipe parfait papa yo ko pe ki moi c'est na dernier zale administrateur année mais yo ka parfait po o ki ma solo la ma peka sola nzoto dera ma be moi c'est ni karanzoto bien c'est comme moi il faut qu'on ni karanzoto bien ma indeleka faut qu'on ni karanzoto faut qu'on ni kaka ba lèvre na biswane ndatu la makolo ba lèvre na bisezalana faut qu'on ni kaka ngopenda zwila ngota zila en temps vraiment surtout na ba papa ba c'est ça basi ba papa ba zo apena temps nitinga ba pena so eno kamba moka dina ninga na tendresse be sima na ngote nga pe fozi bilanga tana sena nga pena na senti ke oui na komi e kamba ma ya wana na zo temps faut zo temps vina on pena so monique quand il m'a ndé ba msusu mona moi c'est moi quand somo be kaya mukie otima yo sokola nzoto ni etela ndeni osa presse papa be ngi ngata ngokepe kuna be o baby si o sali ya dega papa kotaka be mselu akotaka be baby si moi faut sokola libolo no bien sokola ngo bien zwila ngo temps ekanga ma vraiment yo ebika yo ndo zapo yebino ka kisi yebino ka te c'est un rendez-vous na papa faut na baka kisima obepo ezongisa te kisi na bokosa ezongisa tembe fongolo lisu bolo na bien ezo fongolo ngo lisu bien na parce que kango yango fongolo mais c'est que kitoko okutu basela bino ya bien ba jeune fille ba maman c'est que kitoko ezaka mai kandi mtezongisa libolo mwasi mai kandi mtesala ke papa ya c'est boye batel bolo anetinda mtu donc e balisa mtu e pesa mbongo esombela mtu lopangu etina mtu na poto peut-être que c'est na danger ça peut na ba danger pe basa kitoko pe batulaka po na seka bolo po bayebonika mte omona moi c'est kito nga na obala tendeni basi mo ba mabe moi ça na mabe na obala pa yebi konika bolo na bien ebi ko beta mo mai yo obala tena ki optula na kitoko na parce que oyebo sokolate oyebo beta mai te oyebi ka bakisi oyebi kasu na keka bino za kisi mo bino tata na kende nzwandi e trahir yo ba jeune fille e trahir yo makasi po e fongola nzoto otika la bongo mai kaka mai kaka nde makambo mai kaka nde makambo seka libolo nde mai sokola libolo no bia ba papa pe bino bu sokola ba makata na bino bia ba mabinzi na bino bia esala mo ba bia mo boye esala mo ba bia mo boye ton papa mama zoya mama tanga zo kota o senti que te aí papa pena tanga ozwa ngwa zo sisa ngwa zo fiba ngwa mona que te papa obimso der mo bien o ya ba yo ko solo ndeti ngabi no santa na no kokanate no kokate ndeti boyo ya penda bepo o ya pena na bulu pe atendi na no mi pe mbe na mabinzi pe na kotonya sa na rasko papa solo kwa ni ne bonika ngo bien to solo ngo bien te no kokate
Bonika banzoto bien ko ba papa na ba mama faut konika banzoto na bino bien. Faut ça la popota nzoto. Bana basi. Mamito mabele na bino faut konika bien. Basa mabele na bino pesa solo faut tombola on peut nous vina otana gamo boyo zonika pour nika na nzoto nika te. Na gana ngana nika nzoto donc onika pendo tomboli ba lèvre na pena onika ngo ozuli pia libolo no tan ya onika il faut no bien olekisa pena donc ndetinga gan olekisa pena gan savon bonani sipena ali funi ozuli ngo tan mama na ngai bonika nzoto bien bonika mabolo libolo na bino bien bwakela ngo ba mai Boubaki dans ma ça moi bien m'envoyer. Merci beaucoup. Na balandi na ngai tout. Merci beaucoup na balandi na ngai tout. Au bosi kulandel, bosi na bino journaliste na bino. Ngala tambala patona 1000 fois star. Choco frappa. Na pesi bino ba mbote. Ba fani na ngai tout. Au bolinganga na ba obolinganga ti. Na pesi bino bambote juste ka conseil juste ka conseil na wana liboso na bino mingi pona ozela ba remarque na bino pona mingi pona ozela ba remarque na bino bo benga na numéro o eza affiché na liboso ba écran na bino bo benga na ça vraiment ba remarque na bino ba conseil na bino esala nga bien makasi esala nga barbare esala nga bien makasi bambote belé bana poto bana Londres tout na pesi no bambote ebele donc monde entier na pesi no bambote journée séminaire la bino ya 3 la bino ya trop na pesi mbote mingi na cameraman na ngai ba cameraman na nga ba gros bisous ya yo ngwana équipe technique mobimba na pesi no ba gros bisous moi na ngai Marco 6 bingi vola na lelo ya trop papa na ngai mon papa je t'aime famille nanga mobimba na pesi bino bambote na bosani te afi mona popi mona popi mukolo bambote bele siko zali tada kana la bino ya trop bye bye.